oba ngoreka sobe mutu atanga Bible te abunga ka facile patama moli ka vraiment donc agir dans le camp on sait que des choses nous avons monté pour écouter le camp ba joaki mais à partir de Bible eba oba bakuta na makambo zikuto za kuto le kosote ezapela batu bakutala gena yango tanga kamimo somba ka Bible to somba téléphone presque tous a la téléphone à 10 000 zatin la téléphone yo se za so bandi e bandi 30 000 net so ki tune na so kosa mais Bible za ko 30 000 35 000 Bible 40 000 la téléphone monsieur za le bitin téléphone mo so te la ko somba téléphone mo sa ta auto Bible danga ka Bible nzamba cha pouvoir ko rakata Bible oyo muntu tanga Bible simo ko be kota kana muntu munguna mwe arasi su muntu ana muntu atanga mingo mona munguna kwa udongo sa passport tangu so tanga Bible simo ko so kota rakati esimo ko kota rakati so kota muntu atanga ka Bible ni po udongo sa pass me muntu atanga Bible te asa facilité ya ko nzamba cha simo na kata Bible e kota kana muntu po osimba satandenga yebi awapekisa kabila botanga hawa kujue sahi combien merci fogola matoi landa etangi joa Biblia français otanga so comprendre que vous savez ce qu'on pose question tout élément tout en mabazana tout tanga na kumna Yesu Yawe nzamba bosato Israel oyo akolongola bino na bowumbu alobi boye ngai Yawe nazali nzambe na bino ngai moto nalakisaki bino makambo oyo ezali malamu mpona bino ngai moto namemaka bino na nzela oyo bozali kolanda soki bolandaka mitindo na ngai mbele bolamu elingaki kokitela bino lokola mai ya ebale. Haleluya, amen. Ngai Yawe nzambe na bino na lakisaki bino kozota o bozokutana na yango soki soki bolandaka mitindo na ngai mbele bolamu elingaki kokitela bino lokola mai ya ebale mbele kobika elingaki koyela bino lokola mbonge ya ebale monene bateko na bino balingaki kozala ebele lokola zelo na pembeni ya ebale monene mbele kombo na bino elingaki kobunga ata bokolo moko te. Alléluia. Soki bo comprendre soki bo yebaka biti nzambe tinde ko mokili biti zana kati ya makomami oyo soki sikosokote Yawe nzambe sepela kitie banzela tolandaki yango apekaki biso yango kosizora ba problème tomukoluka nzambe na ba problème presque nyonso toye awa presque 1% tellement 1% baye na volonté na ba presque nyonso toye na ba problème kwene nzambe tali bato oyo soki na kosi ba problème de mwana bo kozo bango tokomaki bangunya na nzambe o nzambe wana o lamu memo yako sala mweza la susu ta kosambela katu ezate ozana ta kosambela te osasuna ta kotanga Bible te vision komo ke foto vision komo sala ko ajo kubana kutekeleza bala ku ajo bala deve sa kufanya sala basi bale ajo kutosa nani kotoko pasema kama mususu Israel soki boyeba ka nzambe kana kina bino mucho ka yeba makale nzambe kati na yeye sino kala mimi makombora ule kina samna kwete na yao nzambe na zakina bino kasi na boya kiko fongola bino bomba zela kutabule mwana sepela ngo soki boyeba mais le temps to combattre yebi peli ka presu to comprendre le to metto salini to comprendre que mettre tout sali amakasi ngai
Bilamba tolate konsumisora barer. Babilo bapesi so konsumisora misona barer. Tombo kongo kima mbango totika wazanga yobi. Ava tuna na pambo zwana ni kambo chana no. Yawe nzamba kusanta Israeli. Oya kolongola bino na bumba lubiboye. Ngai yawe na zinsamba na bino. Ngai moto na latsaki bino. Makambo oyo ezali malamu mpona bino. Ngai moto na magabino na nzela oyo bozali bolanda. Soki bolandaka mitino na ngai mbele bolamu elingaki kokitela bino. Soki bolandaka mitino afa boyebaka nga afa bolamu elingaki ele noka kafa. Lelo na sima bwe kokokanga. Kala bolamu. Dala babalanda kusiri dala ndenge bozokuta. Soki bolanda mitino nga avant soki bakomba ongala lingi kati na bino. Siro bolamu elingaki yela bino avant. Mais bolamu eto bakamuso ko elenge komela biso te. Bilamba tolakaki. Bilamba salite. Nasabele mabe. Koboto zoboto ko peso elamba ya salite ola elamba peso kilo. Ezongo sima. Alacho elamba ekombo. Alacho elamba kundoki. Elacho kuna base nene bibale nene kuna. Esala bana bazutanga utanga kuwaselo alacho esprit. Bana so lacho esprit. Makamso zonyo promesika to tambo ne misiko to misto mone ke samalam. Dala bakaya. Dala bakaya zone kana. Muntu so kutu. Tawo sokoli muntu zeta muntu akomu kongala so kembo kembo jabu mole katina. Oneno to tambo la kiesa na kiamba be ba chance de tout faire. OK kurasi na mwana ba a bloquer chance na yo. OK kwana a bloquer chatala bakambo kota ndege ko. Boba nzela to tambo la ki zamba ndega kyangu tikasi bisoto to bisoto ko. Mendo yeba ki que seguirá todo el tiempo avanzado. Todavía que seguir otro sale esa mape, me todo esa macana. Oye, ven a yo que na cosa sale esa bien que me otro te cotica mo, o eso tu mesila ko. Espero que ele saiu com me na mão dele zate. Espero que isso já me economou kuna ezaka na yo to komba mo humbu. Ona sala. Leva kuti. Kaso na boya ka. Aujourd'hui, Romains chapitre 6, verset 14. Maintenant, autre salaka, et ça tu la volonté na bisote, pour ben exploiter, quand na bisote no so na mwana so mwana mbali, so na pesa solo, ya mwe komba okumba biso kosa ko sala bolam, ezali me mwa to sala ko susu. Romains chapitre 7, verset 14, to tanga na komla Yesu. Toibi ete mibiko yutana nzambe kasi ngai nazili moto ya mukili na komo humulili penza na salaka oyo nalinga kosala na salaka gote nzoka nde na salaka oyo na inaka ya solo na ndimete mibeko eza malamu pamba te makambo o na salaka na lingaka yango penza te ya bwana emonani ete ngai te moto asalaka bongo kasi ezende masumu oyo evandaka na motema na ngai. Alléluia. Reposa kosala malamu eza nango me otorite kosala yango ezende po masumu oyo landa ekoma kokomba nzoto na yo baposa oyo landa ekoma kokumbu
modimo dépense et là quand vous aussi là aussi non on y a de la modimo dépense là ozo yeba bien qu'on a ça les ama ben mais autorité ko bimana mabe on mo eza na go vide dire quand on eza là ozo kama ko eza là okozana autorité soki olati makolo soki olati bible soki opese para nzambe gale lelo soki baza wi bamabe eza eza sute ndenge ezalaki par rapport ndenge boyebaki te me bamosusu mpe bakomi kobanga banzela oyo mwasute likambo bamosusu ndenge fona bima ndenge fona bima na makambo na kota ozo comprendre que makambo nasalaka ngai te mais eza na esprit mosusu ekota esprit nazwaki nzela kozanga vie de prière kozanga yango esprit nazwaki nzela mais bato baina monzambe balata makolo nzambe akotisa ko esprit moko moyeba bunga israele soki boyebaka nafana ndenge lelo ngai boyebi ngai siro bolamu nzamba keti na Moïse aïsi kobima chapitre 2 Exode chapitre 2 23 na 5 totanga na komna Yesu sima mbule bele mokonzi monene ya Egypte aye kokufa baisraelite na kati ya bowumbu na bango baza kokanga mpe kolela bongo kolela bango ekomi ti epai ya nzambe ayoki bango mpe akomi kokanisa boyokani oyo asalaki na Abraham, Isaac mpe Jacob. Atali baisraelite mpe amoni bapasi na bango. Moïse azalaki kobokola bameme na bantaba ya bokilo na Jetro. Pasi ekoti na bato kombi pasi ndenge ekoti na yo. Pasi ekoti na Israelite, pasi ekoti na vile matali Jacob na yotindo na vile matali okano ko ede bato basako na ya kokangama. Bande ko basako ko me bato ezala na pesa yo ezala ba koteka ko suma. Na kia ko mo so de ko na yake pona ko ede bande ko na sala jambe bazaka na kia na sangisila dinga. Bato baleli kolela ya bato kama situza abatu babiko beba babiko bebo kobikite moko da kota ke azako chako tema zako zoro tupesa kwa nyoto chako tema sali ni na vitu soki tunazokosa ya solo abatu baleli vile zolela bato zona kasi nzambe toujours apona mutu kende kusamisa kende kusuna sasa unalingi tele kisantene na vile mataki antena mwe controle RDC mo na santene vile mataki kende na vile mataki Moïse azalaki kobokola bameme na bataba bokilo ne Jetro nganga nzambe amboka Madian mokolo moko amimi banyama na ye na kati esobe epe akomi iti na Orebe ngomba ya nzambe kuna anjelo ya Yawe abimeli na kati ya moto ezali kopela na banzete ya mike. Moïse atali mpe amoni banzete yango ekotala likambo ya kokamba oyo mpona nini banzete yango ezali kozika te. Atango Yawe amoni ete Moïse apusani penepene epona kotala nzambe abengi ye na kati ya banzete wana Moïse kopusana awa te longola basandali na makolo na yo pamba te esika oyo telemi ezali mabele ya bosambo ngongo makasi 12 regis fwani na poni yo na poni ndako na yo ekozala siège na ngana kwa nofanda kati na yo na kosala mboka RDC mokili mobimba na tiako na ba nako komande mokili tavele ya ndako na tavele ya yo ezalaki visuale sokotali bien akata chamana elongi mena ndako nazolala susu bule moko monene na kati ya motema nka kasi nazwama na Israele
même si on les oppose. Donc, je suis là, on va voir. Écrit, Babel, on va là. Il y a ce qu'on m'a campé, ça t'aime. Mais pour nous, ce qu'on a quelque chose, on qui le mot de la terre, on va là, on va awa, mais on va faire le mot. Oyo lo bia ya ero ko yoka ba kontiani no so peto na pesa na boko no kilo na pesca to na yo kuma mo après le kilo susu la kende que na ko pesa que faire 5 heures susu le ne ba do nan de pesa wala so ka na tele ni na 4 frites même sur les ocos ça que vous 5 heures 4 frites di colonna come con la 4 frites on le 4 frites na peso pouvoir ya za pouvoir le campo ko ba na Afrika oyo ko ba no sa me ba kiyo sana se ngela ke fomo kumba mai na ba continent ande na Jesus no nande me de lo minero ba bisque de ese país ya pero ndamo hasta la cali cambote soki nanu aponi tous les makambo jambo lo bara prophète ko kusanga prophète kaka ko kusanga ko lelo awa juro na teki bato saka na tezo ba bato so kufa na teki no bato sete dala makambo ya adobaki ya komplisi dala makambo ya adobaki ya komplisi mais ça bien donc c'est là on aime est-ce que vite les gens lo aime lelo combien de millions de filles. Est-ce que ta mulher vai para o bagulho macabuana? Nada segredo. Toyoki toja basela nza. Na tawana biti ni jambo lo bila meja parole mulher vai melobe comme ko bomisa batu. Ko kufa batu musumu jambo ese pera ngo combien de millions pa kufi. To tele kwa télévision, pour le menino. Pomoni, mulher vai compreensão que só seca ba passer. Est-ce que tango lo ba makibo? Mais le temps où je suis allé, ni Bolobi, pour exemple, parce que pas capable de retirer parole. Ngai moi passé. Parce que passer le baiser, papa me serre ça. Maman pèse. Attends, guerre à Rwanda, là je comprends ce que tu nazo senga so oyebika ukitsima ange ba se secret ile amenazo senga so se za tenzana ono baki na sana pouvoir ko likambo la Afrika na residi no sana passe anja ko na jeune sel oko kanga mungure kanga nani matizat azana maroki sita azana sana place tere na maroki nganga wana kuna babesi bilamba ya rouge bachaka maboko ba ba soro na Rwanda mveto basala bibandi bilamba nini ko na babandi ya rouge na maboko arba soda wana ya Rwanda basa protéger makasi de 5 temples la carte ya Rwanda temple mshoza kuna oyebe na place Julie Fisengera ki oyeba place pour à Julie Force. Et c'est là pour les autres ensemble la mettre sur la ensemble. Pour ça on peut ensemble. Mais na yokio ngape chama na lobi na ningusu gente. Na zuko zuko. Na ningusu subitu matera FBC. Amen. Ekokisa makate poso kinzamba na tia antenne zamba tena sa antenne prophecy Dios wa prophète baloba ekokisa makana tangu nzamba le katele misi antenne ngo wana ekoki ona lobana izana zokokisa ona lobana koji na zokokisa ya de prophète musuba yaka ba premier ko loba kaka bazamba prophète ya prophète et là le prophète musubaza prophète ya complètement le prophète musubaza prophète ya koyebi sabino ko ekoya mais azali na accomplissement que vous devez vraiment les dire que risquer pas comme le dala kanisia ya dala kaboye mais nege mutazi accomplissement azali a aider bango ko basenga likamwana bado
ndeko na Bible muna kali kama moko ndi ko bolela jambo za koreke meme jambo na soko maete sero soko bonongo ni la mbaki olati la mbasi ya soko ndendi masumu jambo parola usalini mema lobaki akamwisi sote Amerika leo na basenge ya makamona metolingaki sana kutoka kule za Não posso brincar muito, não vai passar grande profeta não vai usar mas bem esse grande todo de cara parou na tua cara vai televisão vai fazer o mundo compressão olha para brava não vai câmera sabe o ia que eu cufa para tu não sabe se para o dele dele compre dele vai cufa combien de mil vai cufa não para tudo isso sabe para tu não consegue capaz acha que eu tiro para cufa a peça na câmera Cada nini ba pesa. Na tina ba profeta 5 profeta tina. Moeba ni babango. Exactly. Kalika. Samika ta biso. Ne. Muito bom para Zamba ter isso por ali câmara. Poienda para contato na Zamba na Zamba para sala ali câmara para subir na sua muito era sente. Zamba para sair fora do tuna muito. Eu vou ninguém. Zamba só na bato. Zamba para sair câmara subir na tuni tempo muito a sala beleza do tuna ele. Na sala bom na fila batalha não bom ninguém. Na sala bom Mas agora vai coisa passar cá, o senhor vai coisa passar cá, já como tem cara. Mas coisa não só ele nem até esse a sua maldição. Ora o chama corrente se até ele se entende esse. O não se sabe aqui. Precisa se você ter bem corrente. Ba toda mulher se ba coisa mas que sute. Tudo é bater só com pimica levando muito a mim se compra. Tá entendendo toda força a atacar. Tá entendendo toda força atenção na bicicleta que não vai balisa para que só bima rapaz para comprar para tu uma coisa com água mas só com isso outra moda de ter a container o força ona é desse tipo só coisa muito parte já muito coisa exato coisa mas que se tem coisa zamba nem isso aqui se tem e agora me se precisa um moto com dentro a parte com dentro a força essa na América essa é o guapo com dentro a força é logo de bom milhões de banda com uma zamba sanini mas só que a lobi que ele a força essa dentro porque essa dentro essa na moda de ter foi um moda de essa facilidade mas ele não só a moda também ele com zamba asani adefale foi logo libanga o dia de quando ia libanga de zamba sala catemo com zamba toujours sala na batu assim Davi wenzangu Messi o péssimo kilimo chako nasema kolorangai Jeremia lobi chapitre verset combien na peso ko kilimo bimba oyo koloba yango sani ni Zambe sa tele centaine ya mukilimo na RDC mais même quand on va que RDC pas chose pas je peux monter parce que va kabilo bila même ko ya mikolo esani ni loko moto motoleka tasita ndenge zangu zangu loko moto ulega nazi zangu kwa loko moto zangu fone soki pe o moyo pe zangu soki o tale penso pass guerra Somalia nani ba passer na guerra Somalia tamu guerra Somalia bakataki sara pass chako guerra sara pass olomini ba ko sokufa no sistema donc il faut que fallait muito asa ko kile senge ka lo bela batu kama sisi pale kigera Somalia ezalaki yani kwa mezo de kaso ba emission de na mwana ko jie mu toza passe ozo tambra mu do hebite ozo fana mwa so bara ke kama passe mena misala okulipa mu toza misala mu za misala so 2017 c'est aqui le 8 juillet mon livre qui boum c'est aqui le 8 juillet c'est aqui le 8 juillet belle comme je Jacob la ligne sur le
tout le monde va simba bakisi aller renverser kakika kana 21 jours là premier jour na lingi sute nani même au zawana asa sute 21 jours kale ko jola zawana na lingi sute aller renverser toute la force eza la badingo ba ni sanjam bango nyo sa ko lingi ba ko sute na tiki deux personnes na tanda kana tiki ba allez assez 21 jours aussi là barista qui da pessoa na RDC antenne mostra bucanos essa aqui de 2017 caramba 21 jours quoi alors mamindele va ser siège na Modama Kiruanzao renforcer donc era um sommet que tu quer tu vender assim o antenne na zama sali ni na momo na zoro antenne momo te ezo c'est mon cas il y a qui est pris le sous à cause de force c'est la mode de 3 jours pour ça force la mode de le corps il y a 3 jours aux forces la mode de le corps mais kozo kozo chaque jour tout buka mais sur le fait à continuer beaucoup amen. Zambe aboy na RDC tout le banquier boye bakeza ko kweza mo équipe nationale zo ko basute bano zo ko basuka sa zo ko basute basa bo banquier ni yo se kataraki tout ça brûlé zambe tele si bendela Écoute la moto de Nino et Salini, un monde intérêt, mais c'est comme Nina. Bazo koka supérieur des fois c'est que la monde de chaque jour. Mais la puissance africaine est comme 12 puissances. 12 puissances il y a Afrique. Mais il faut ça mettre Jacob est belle c'est Bukani. Afrique sur les Bouddha pour Bouddha rose c'est Bukana. Rose est tigale 12 Afrique tigale à le bifort des articles. En dernier moment sur ça en Afrique. Force de monter pour mon mandat mais la mindele ça va la canne nous sommes pas loin de Jacob tigale. Nous sommes pas droit passer la canne la macasse. Alors nous continuons comme ça. Nous sommes comme moi pour les camons de ça mais ça m'a moré dans mon ba puissance toujours ben le problème que mon Dieu sur la maladie non ndenge puissance est là qui est pour faire pour la et moi ça peut pour la makamoni Zambe lobi ko pousse na awate longola ba sandal na bakuna yo pamba te sika oyo telemi ezali mabela bosantu Zambe lobi lisusu nazali Nzambe tata na yo Zambe Abraham ya Isaac pe ya Jacob bongo Moïse abombi longi na ye pamba te abanga kotala Nzambe Yawe lobi na si na moni ndenge bato na ngai bakomi na pasi na Egypte na yoki ndenge bazokolela na maboko ya basoda oyo bazokonyokola bango ya solo na yebi bapasi na bango na ye mpona kobikisa bango na maboko ya baegyptien na kolongola bango awa mpe na komema bango na mabele moko ya malamu mpe ya monene esika etonda na milike na mafuta nzoi bakananite baitite bamorite baperizite baejibusite bavanda kuna yango wana natindi yo epai mokonzi monene ya Egypte epona kobimisa bato na ngai ya Israele na Egypte pamba te kolela bato ya Israele ekomiti epai na ngai. Alleluya amen. Kolela bakongole tango ekobaki kolela ya national tango ekobaki nzambe asala profesi bao lobaki mingi bafute profesi mo bamona bato profesi na ye taka profesi mine sa fete komona alobaki na ye soko kali profesi osako Nzambe ngombe koki ezalaki le 8 juillet ya kanda ikitakia Jacob ngombe na esali ni la télévision mais buka ba force sokena na mboka batali dala même quand vous savez les gars bazo bateli bazo baptiste
amusuba uja makeshi sibora musoba kisa bateka mako kuma kile soka bako zamu tana na soba soba bukai basaba de awna bako onde kona ngai keba RBC andel mo sute makas to brille bakombo na boso bakombo kale loko mo sute sila ko zamu sa kata zamu sa telemisi andel Beleni RDC ezali peso bango ko so balanda ba promuka beleni zalo do so ke safi mezo te pa politika da kene ko force so tuba ka so tika da kene ko kuta ona aya awa kianda lo mo ta penisi ora ne bazia ba makambo ba beleni yo so ke ezake ko si ndo mweza so pa mote na so ke ba ko so kanisa bazia ko makambo na beleni makambo mususu azobe bazo tentese ba force na bango eza sute po bele ko me récupérer pe bele sezike bele pe se ko pe aitse ja ko so ba konti ba arbo na pe mususu bango ba arba sa para bumba o mi ko yanza mu ni tali ni be ba arbo na ba sala ba ko eza na eza ko bele eza chapitre 10 verset ko ba arbo na ba sala problema nzambe esengile ko ko ndena nzambe ko nzambe ba mora mu nzambe alors il n'a pas ça dit quand on a la salle pour monter la salle tous les forces sont qui est au kumba tous les forces sont qui est au kumba ba na ko sala di quand on a la salle qui na ebre nzoni na ko ningi sa mukili na tanga ko bilo mo ma beleka no ko ya ma beleka te pera di ko na bilo ko nyoso e ningana gate te na ko ningisa una tozu chapitre de Christ makambo ya ba al yo aussi a Hébreux 12 Hébreux 12 tubana combien 24 Hébreux 12 tubana verset 4 tutangana kwa Yesu bo pusani pele ya Yesu oya sana boyokani ya sika makila na ye moko munene koleka makila beni metango nzambe akitaka amase pona ko kebisa bakoko na Israel bango baboya kikoyoka bongo bango nyuso bazoki tuma yabona bokeba pamba te ndenge nini tokokima etubu ndenge tokokima etubu soki toboyi koyokela nzambe awa azokoloba uta likolo etango azalaka koloba na ngomba Sinai mungongo na ye eningisaka mokili kasi sikoyo alakili biso boye na kosala yango lisusu mbala moko na koningisa bobele mokili te kasi na koningisa pe likolo. Haleluya. Na kosala na tana mokili kana ningisa ki metana koningisa na etwa na mokili bobele na koningisa mabolo lesi sengele futura ndeko na ngai keba biba mikoloso ya soni apesi permission Jacob senga moli makanga ana posa na kitsa moli makanga senga ni sengela anda ko senga na peso dande permission senga moli makanga ekita le senga kontra pomina na bimi sama benios oko ebo mutra mutra na debale o sambe de changer kitsa moli makanga nasi sempre uma canela e se caso uma igreja de Deus eu que tá já me sopa dá o cega que é uma boca é que já foi de dar profeta dá o asa au pe bo me gomingi tunda na bamboka na bango bazaina bankunda pe ba charrette ni kubebele boka na bango etona na banzambe ya kuta te batunyo so bafuka bela kabite kuko bango mango basala yango wana batunyo so bakoko ya pe bakuya mabele Alléluia bango nyonso banzambe batia moni premier cérémonie na sala za matesta ka Jacob alingi mwana balala 3 jours na senyi mwana ka ya liboso Jacob nane baka programme 3 jours na sala papa la 3 jours esa na sala la 3 jours mona tena ni nepso ko tamoka ele kila kia comprendre que 3 jours la sengarada dès la pression premier tour
ya combattre télévision mais la quoi sabino ko sa détour dans l'Amérique ko sa détour en place on a ébi yo so salama na ébi tu na na la so ko pe belé mais ko se la ko no kufa ko ko se ko or que ça na ko za ko msona Europe la sila que c'est le noir mais l'espace de la planète ou mais ça monde de déjà ba anjo sala par jour banane lo moto tu na ko la posani ko tu na ngalo la kabisa mboka na bango etonda na banzambe ya lokuta mpe bato nyonso bafukamelaka bikeko oyo bango moko basala yango wana bato nyonso bakokwea mpe bakolia mabele yo yawe kolimisa bango bakokwea bakolia mabele bapena kosoma bapeya pamba eloko motezaki le 7 juillet mois année passée ezalaki mois de juin mois d'avril ebandaki jare mpona tosalaki ezalaki le mois de le 28 juin esalaka 7 jours awa tous les na micomisité et oyo nazolobela bino nazala pouvoir na amérique nazala pouvoir na zela même président ya france obama azali kolelaki nzala bazali jacob nanitala place yango nalingaki ye esangi na pesa rasi valere na bakota politique ya bapesusu jacob renverse ye oyo bauti wana sali sokaza na pouvoir za kopesa pouvoir ya contrôle oyo nalobe kosala oyo mpe na kosala nazoflate bino te me oyo nazosala ngo mpe nazosala avant tu mpe sala metesini akoyebisa mpe otuna avant sala ofrance koyebisaka akotuna avant sala mana rdesa koyebisaka otuna azoloba bapuissance ya molimo nzambe ngesengeli ezongela bino me bolingi bokopano lelo kits ezalaki na amerike ya molimo eza sokola te mais après si plein nzambe ezali fere pouvoir ulema vraiment sengeli ya mete so tambo l'espace à l'RDC sengeli mutu azwa nganda kozwa bango bato bravo baza kobanda bakulema kama maloba ole l'esprit tambula onzambe place chaka siège kuna chaka siège ba prophète nyonso na kiza tambuli kitaki ba prophète nyonso babona naki balize baramba nana bizango mona kama falsa ba falsa akika kiza sekele le wijier yemo ko chamba kitaki sera jese kitaki cortège nyonso ba prophète kitaki kemwe za hizo za ki le uta kisomo bakombo bani bazoko bakombo bazoko na prophète mais la Christ que maestro mona kia kama mwilo na papa ya dunga na mona na depression ka mais ba tendele akala pe baba mona ki baba ko chakiti akomesi n'habite la chose est seulement comme ça pèse alors mais ma prophète nous soit jamais belé mais oh chaque antenne alors que tu antenne à Israël mais dans les notes antenne RDC contrôle beaucoup ah mais t'as pas de général antenne antenne Juge chapitre 6 verset 11 dans la Bible Yesu montrer côté ya bien Abezer Gédéon mwana ya Yoshua azalaki kobeka matiti ya ble et pour kobimisa mbumenda yango azali kosala yango na ndako oyo bakamolaka vino epo bamaneli te bamona te alors ange ya yawe abimeli ye mpe alobi yawe azali na yo elombe ya bitumba Gédéon azongisi mokonzi na ngai soki yawe azali na biso mpo na nini makambo nyonso oyo ekweli biso wapi misala nyonso ya kokamwa oyo batata na biso baza koyebisa biso awa susu komi kwei izeleleli pase boni ya boni Gédéon na boni yo akati Israeli abisoko ozalaki na biso paso ekontele biso orke ngomwanza mesali ndi sokolanisa tobre ngomwana koki yonde na boni obimisa bezana mungu obimisa bezana mungu bazana ngono kitumba bazana ko yonde na boni medale no sote ko taka shakura moko semeno oyo kusanga Jacob makambo so prophète ko ba ya RDC kimbanga tena lo bila ba sala nzambe bele na RDC boni ko kusanga tekeso
Elle vous pose une question. Na lobe belé na RDC banda avant prophète ko ba prophète ko super bazalaki. Mais na lobe belé ba sana nzambe belé na Afrique. Pena RDC pona nini kukusamiki. Nalo pesa la kosi. Nalo pesa la kosi. Ara ba to mayele la kosi. Apari ko yo kiba. Ba to mayele. Na loba ki belé na ba prophète Afrique. Na prophétie mo kimango belé pona ni kukusama teke. To senga ki accomplissement te. To senga ka accomplissement te. Toutes les paroles des prophètes et 5 jours il y a accomplissement. Mo senga nyoso prophète baloba et ko banda le 10 mars. L'année prochaine to baloba na to balochango mois de janvier. Maintenant to comme le retard. Il y a le 10 mars au Bandi, carême a accompagné 5 ans. Pélé va prophète au Baloba, et qu'on s'appelle, bon, le retour à la maison de l'Imsa, qu'on s'attend le 15, 6 à 15 heures. Et donc, voilà, 22 heures à 15 heures. 22 heures, 15 heures, accomplissement, c'est là, j'ai ça, quand mon thème. Izango ka 15 heures soko yibakati. Papa si mo bango kufa ngonga ya 15 heures. Donc jour à vendredi ki bango kufa ki jour à vendredi Jésus pe akufa ki na ngonga 15 heures. Ngonga ya accomplissement journée vendredi. Même ça va faut senga ka mingi journée wana po pe jour nzamba Jésus soko na kwa jour pa yamba ki prophète Simu Kimbangu. Akufa ki jour à vendredi accomplissement to senga. Mais carême de Jokota, tout ça, il n'y a pas de problème. Pesa ba ba pesa ba le professeur ko eko kisa ma. OK. Année o eza année ya accomplissement, c'est tout ça accomplissement le 10 le 15 carême accomplissement. Banane ba ko pas la foi, c'est pour ça. Christian Muso, maman merci. Nani ki accomplissement. Ah merci. Carême accomplissement, merci. Carême accomplissement. Au d'abord, c'est accomplissement. Mais ça, on peut éco que ça me laisse. Alors, la prophétie, on va éco que ça. Ou alors, la prophétie, on éco que ça. To senga, ma garantie, il faut qu'on senga. To kubanda le 10. Après, on a ça chouchou. Est-ce que vous avez bien que ma coco na bino, bazana qui na tamba ça ko senga masumu. Chaque année, bazana na tamba ça ko senga masumu. C'est ça comment. Ça va se faire awa. Ma coco na biso mois de juin, mais ça vous sert à la soupe, mais ça vous plaît. Maintenant, aussi, ma Bible place, nous avons la paix de même place, mais ça va capot. Là, c'est qu'il faut que la Bible place, c'est chapitre de l'île. Deutéronome 15, verset 1er. Si Mayambula Motoba, Mbula Nyusa Sambo, Boko Zalakotika, Banyongo, Oyo Bato, Bazalina Yango, et Panabino. Car Dengue Bokobanda, Bokola Mitindo Oyo, Soki Basakoli na Kongo ya Yahweh, et Mbula Yakotika Nyongo Ekoki. Moto nyonso oyo adefisaki mbongo na muninga na ye akoki kosenga yango lisusu te. Akoki te kotungisa ndeko na ye Israelite. Pamba te na mbula wana Yawe ye moko atindi batika baniongo. Baniongo masumu mabe nyonso salaki mois de juin bazalaki kotubela. Mois de juin bazalaki kosenga koma na mois de juin kosumu na salaki. Nzambe limsana zwaki mutu nyongo. Nazalaki mutu boy. Nazalaki mutu boy. Soki ndeko na Israelite. Azwaki nyongo na yo. Kwa mga nazala nyongo pandado melado nyongo ya mamati. Donc kosenga pese limbisa mwa utango lisusu. Ba nyongo masensi bele no bele na profete ko kisama te tire lo pese. Kasa ko sanga yebisanga ane akomplisa kulandi bien. Le 10 oyo le 15 carême ya. Après le 10 juin, le 12 juin, le 15 juin, carême ya konga ami de manga kangira mwasi na kanda bono na kangana kakangira ana kana pona mona kia tele bagara mwasi mususu tuka mwana polisi
Oh mama Christian kuna papa asala na kende kuna mwa wana foko limsa bolimbi sinzamba ni kama santi ni kama sonke so kutokota kwa masumu onyo so kusalimbi senga bolimsi bago bazaki mwate juin yango batangi azongela ngo sakitoko o njamba pesa makambo pesa na semero so semero ko bikota afara kutuma carême batisi carême confession de péché mois de juin après carême ya accomplissement ouais accomplissement mois ouais confession de péché mois de juin le mois d'avril les 5 après nani Pâques to compte 5 jours à carême ko kufa nani ya Yesu donc et si les 5 jours de sus mois de juillet à carême ya 3 jours à confession mois de juillet 10 jours à Saint-Esprit qui fait que molimo mboka ya donc comme il a 10 jours à Saint-Esprit mois d'avril 10 jours à Saint-Esprit mois de juillet 10 jours à Saint-Esprit donc il faudrait que le calendrier soit complet donc mais moi carême accomplissement l'année prochaine comme ça au mois de janvier amen mais kuna totangi ba Israël parce que ça va deux fois mais tu vois ba ndio ça la carême confession de péché D'abord, moi c'est la confession des péchés, mois de juin, parce que ça, je fais toujours mois de juin. 3 jours la confession des péchés, ils ont le mois à Bolim, c'est la massoum, mois à Bolim, c'est le Zoamout. Pour ça, la bazar, ouais. Quand vous avez fait le 1950, ma camso bambo, oh, na, tu parles à Bolim, à Bimisa, comme elle était à la confession. Zama elle est belle non mais c'est un piège chaque mois de juin les gars la confession de péché oh non mbona le pesa mbo tena silikila hii alors mbula nyoso ya sambo bokozala kotika banyungu oyo bato bazali na yango epana bino tala ndenge bokolanda mitindo yango soki basakoli na kombo ya Yawe ete mbula ya kotika banyungu ekoki soki balobi mbula kutubele koki sanza kutubele ko muntu oso milenge na zwaki nyoko pe futa yo pe fa ko lo beti ko sele le même jour soki zwaki ko papa Roger Marti foi ba ko lo beti pe mbale ko de fu ba no mbongo papa Roger mbona zwaki yo ngala mifuti no ngala mais alobi bien soki muntu no Israël futi te ami futeli te kosenga susu te même par aujourd'hui akomo mele kosenga susu te mais soki mutu musu ali banda okosenga bongo na salini apeso mende ko Israël mais mutu ali banda senga nyongo ya masumbu obino kosala ya kutika banyungu ekoki mutu nyonso oyo adefisa mbongo na muninga na ye akokosenga pamba te na mbula wana Yawe yemoko atindi batika banyungu Yawe yomu batindi bolindi sabati bokotika ba bokoko futisa bapaya nyungu kasi bokotika la bandeko na bino mbongo oyo badefisa ke bango bateli bokwero beno sika koyi ya ba de Israël so ke Israël ode metara awa pona nini accomplissement ça na kila makamba prophète baloba kokyo tant maintenant ça besoin bana j'ai la reconnaissance ya kosenga accomplissement tant bila kosa sala kina reconnaissance ya kumeso toloba kapa prophétie de l'être bana bakabeki mbako ro baboki ona est-ce que kosenga accomplissement ici c'est toloba ka prophétie est-ce que porque professeur qui dimi soko senga accomplissement te lo ko sa dema e bino bele pe za awa e bele o so ba vision to mais ne o so ba vision kambo so la ba vision mo te bo so kutela ndo yangona okoboma ba marelite na malamoko général obi soki ya solo na zwe bulamu epana yo monisana elembo oye bulakisa ete ezali yo peza moto kozako lobanangai na accomplissement c'est que soki yo yo pena senga accomplissement profisa pour être que yo ya zakati la est-ce que tabo tu vas biso to senga alors na bonde yo kolongwa awate
tala likambo. Maintenant vous avez action de grâce. Est-ce que vous pouvez jouer? Au point où vous donnez le conseil à comprendre ça, dans vos joies de mots, vous venez de faire ça, action de grâce pour les camarades et pour ça. Je suis out. Ce qui a was a category. Mais never coquet, the person action de grâce. Na bolelio kolongo awate ti tango la kuzonga nani kabu oyo na lingiko ya kotikela yo. Ya wazongisi na kotikela awa ti tango kuzonga. Merci. Kende le galo de place oke. Hapo mwana ngombe alama saku mefarita. Mungu moka mekela masaku mefarita sikio sana. Apesi nana kwa gaso ezala ni boya mtu. Albongo Gédéon accueilli kulamba mwana taba moko akamati saku mobimba ya farine te asali noki mapa ya kovimba te. Atie nyama na ekolo moko pe atie supu oyo atukisilaki nyama na nzumu moko bongo amemi nyonso epai ya Angelo ya Nzambe na se ya nzete ya monene oyo ezalaki kuna. Angelo ya Nzambe alobi na ye kamata nyama na mapa ya kovimba te tia yango na likolo libanga ayebisa nazo kende te ki na pesa freka yo ozwa vision ya malamu eske ni osa kozwa ka vision zola mga vision sasa kitoko na komi na bali boy na komi na sango tele mayebisa njani tele mazala awa tango ozwa vision espale zo sala esekela kwa teka na maloba ko oyo utili corona oyo kolobesa nini ekokisa makambo bele kokisa mate ko to dekarate to senga accomplissement te amete jeno yo ayesu ko kende te kino ko mona bilembo ona oyo no bieske yo bongo sopa supu oyo otokisaki nyama likolo yango Gédéon asali sendengo wana Angelo ya Yawe atomboli nzete oyo asimbaki na liboko pe atutisi songe na yango na nyama pe na mapa moto ebimi na libanga pe ezikisi nyama na mapa sima Angelo ya Yawe alimo bongo Gédéon aye koyeba ete ezalaki Angelo ya Yawe pe alobi mawa na ngai nkolo Yawe na moni Angelo ya Yawe na nyonso na sakolo beneti muto sakolo ndi moto meba action dango moni muto or peso be msate asenga kayete azera pesa Afrika senenge bandene kaza Angelo yota ko so ba fisio ni esko tele oyembisa age zerero mukwana ezambela batu tango basio so fisio la sambela woni sa pomina ye tango la sa mutu vision tango basio so vision age wana landa kasima tele misima mutwana mais tango basio so vision réponse na yo yango confirma kambone sala makobie pe réponse ko pesa na mutwana biso tango za tango de service alobelobi mais na yeli ke ndenge tango lobe muto Angelo za kati na ile bisike sambela oyo lobi sambela Nzambe akokisamo be sambela Nzambe akokisamo te na pesi kufana muto atango kodeko yende azana ange o eko soma kam mais ba ye biso fanela muto peke na ye moye o répondre ye exact a lui o tele matem sa ange kuna ayebaki ke muto za moya kumisa senga oyo Nzamba lobela tekisa senga na oto senga ba prophète oyo alobela ba prophète RDC na basala Nzamba RDC na basala Nzamba Afrique to banda on les 10 jusqu'au 15h30 complètement banamane za sala polisi ba chapitre banamane to sada wana sina komba demande to senga kwa komba de kamote e ko sala masoko sengila wote to ko ba loba okimbango no baboy waindele no baboy mais soko to sengila wote accomplissement mo wote e ko il y a les prophètes accomplissement il y a des prophètes il y a parole ko sabino adobi me amekina ye mais Nzamba tina prophète accomplissement donc amen to sukora komata ko santu to bana chapitre 26 to bana kina Jérémie combien Ésaïe 48 17 à 23
soki okompana sino vio kotambo moi kotambo lango sino changer vie na bino kala tokotanga susu na Romains 14 à 16 tokotanga susu na Hébreux 12 24 à 26 tokotanga susu na Taïe chapitre 2 verset 7. Après Juge chapitre 6 verset 1. Après No.